D'abord, shalom. Na Ndekonabiso Fortina Kinobika. Shalom. Hein? Shalom. Merci. Aujourd'hui, si la mort doute pour. T'es pour nous pas super na okona pas mokile mona ngate na pas sur makambo ya soit déjà ni ngo lobibo luka passer pas sunga na ata luka passer sunga ngate. Non, ça c'est dans besoin. Na ata wana tenga mona olu bondi na nzambe na ndenge na ngai. Passer moko ya te po ya sambela na nzambe ko bongo la motema ngamo so ba za mutuye moko ya pasteur te. Akoya ata santa ata soki kombe ba kitsawa. Soki ngamo na convaincu te c'est que loko te na luka pasteur te. Ngai moko parce que les salaires individuels. Papa pasteur mingi na kutela ba mafioso ebele. Na ba papa pasteur mo abe ngate o na bondo la po no nzambe na ta wana te. Ngamoko motema na ngamoko na so bonde na nzambe na ndenge. Ko bona ta pa ba tiki zo sambela te. Nga puye na ndenge selonga na ko kopana nzambe na nga. Kana na fukami na kunzami mbala moko sida na kei o papa sena na kobuna pona ganga mokile mona ngake azobondela na sala chango déjà yo moko kokate parce que na masume belé oza nango tiki musala ozo sala te ozo continuer nango comment te na makasi na ngate na osenga ngolo epa na ye polo sambo tu moto abondaka na kondima tanga azo cha elike pa na nzambe nzambe aza nzambe asala bandemo moto akopande te pona kutena ba pasteur lokuta mingi na bi place ya solo akobimela ngate mina zaka na kondima nzambe akosala ngaki quelque chose pona na mona santira ki nzambe akopermettre ngana kufa na masumu te c'est ça. Voilà, en tout cas ça c'est bien. Alors merci l'assistance na yo Sego Kapanga, merci na Prince et plutôt j'allais dire Jérémy Lemba Zanabiso, merci na Nanou Pikadili, merci na bandego surtout Zanabiso ensemble. Alors tout le monde qui plus na témoignage na yo Fortina ezana bato lelo bayebi yo Pede moko oyo aza penza koni na Congo na biso. Alors moi histoire na moi parce que confusion zalaka. Misu balobi mwana Kinshasa, misu balobi mwana Barumbu, misu balobi mwana Kalamu na Matonge. Na ebite ke na moi témoignage na Fortina koli ndenge nini. Fortina tia koma na vie o aza nango lelo ya kipede e bana ndenge nini pour que to meka pe ko sunga bandeko mususu baza na bana na bango na kati ya ba foyer. Voilà. Ngaza mwana komina Kinshasa na kaona tra. Matonge soki na yaki zaka ndenge kotambola tambola ete ma famille pe ba grand frère ndeko linga ba via ngona ndeko sala te taona kimi ndako ka ni za kofisinga na libanda po ngape na zanga mwana balabala na kolika na libanda okoli na balabala comme faisait enfant de la rite moi j'ai grandi toujours dans la rue ça me mukolo bena kolika na balabala mais ntama za lokumu marge tout ki balabala na nga na tamboli pende na muyibi te na kilikili te po iloko pene o esaki ngapa mingi basé mingi na homosexualité po na ndabane ko bela mingi attitude ya mwasi pe na ba jar ba pédé ke na za awa na ina yibité de so ndeko boya ngande po na homosexualité ba tso o pédé biso na robe sabane ko simba te mais ndeti moyibi songi ngapa ande pe na bipe na tamboli pe na ba comportement wana te mais na mona komina Kinshasa na ka on atra en face à somba zigida momani nyokimaki ndako na âge nini nga kimindako na âge à 12 ans lo na ko 44 ans na za na balabala kimindako tongo. Ok. Alors, attitude wana ya kokoma PD ya ndenge nini ozoto na balabala to utana ngene wana ndako mais ngai ne bakateni bakake mutakomi komisi PD na yebite po ngai na bani makambo mwana mukie na ne bakite pena ke ezola sanesi nini na kimokoni na okopande ke nabi nazani mobile osala makambo ya to na mo ko conscience donc pendant que naza mobali mais non ça makambo ya basi mais te bezelo mo desi na kola ki lango se kume de na ngai ponga banyango na ki mokolo te pende na pe boy mutu mo estoinga na fasa lobi ndenge yo sali okutani ki mobali na mwasi te babenga bino ba chaste ponga na boy na sima nzambe po nzambe marge tu naza mutu masumu na wanga te menga na lobaka sembo pe na tambola pe sembo nga pena makambo ki mobali na mwasi mobali nga pa china mukobe na yebi na ngote ndenge baleki na mibali mibale bango to baboti bana ya basi baboti bana mais nga pena satima mo somba ibona yebi yango te bana bana sima nzambe kanini na bana nzambe nzwa big sangai na ba faux pasteur te nga pena na bisa satima mo somba li te ka satima oyo mon mbala zwingai tanto na Nice tanto na Monoko ndi ba peziro nga na yebi ke ko sabene ne chindoto mwasi na mobali boy pena wandi na salite na salika mamuka ya mibali na mibali ndinga na yebi na sima nzambe na tamba njela presse na tamba na lemo na matape ba avion na ngola nzabi na okita na okosa te ya na zwi mo stepene pe satima pe wana na okango te na zaka na bandumba village
na Malawi nazali na ba métis ta basa Malawi on a côté bango kuna o pa ba ndoto ngebu ndoto elengi yo mais plaisir wana ndoto basi ne ba raté côté wana penza na raison na mutu te zo rapenga ité ata na tongo boyo la muki ndenda penya mbana tongo te ma boyo nga penza ya na ebi mbula penya ngo ela mukate OK alors toloba ozaki mingi na bana basi na kati ya famille ba yaya no bazaki mingi basi attitude wana kolanda bango mingi desali ki okoma na mwa comportement wana ou bien nini en fait ngata limo ndeza kati na yo nga paso tali pena bien nga sina kopana kana ngai kana ngai na expliquer ba pasteur mingi mais amoni pasteur zo koka ngai azate ngai sina teka manga de afana na mokili sina teka maki na kopeleka na zada mutu na teka ma opana na ba medi fana bi ba misozo mona bango na mokili ba si ba teka ma ba somba mandeti ngai kana ngai c'est ça pasteur te parce que ngamo sina yebi mais na force ki bo moto na okokate et comme ka nzambe oya mona na te mete maza tout puissant wa fana ba mo ya seka pona biso bata mabe akangola ngai teka ma cela veut dire lobi ngai bateka ngai na famille na ngai moko ne ko bango ne ka ngamo na bitaba ta ba koko na ngai o aboti tata na ngai asi bateka ki ngai na ba monde makamu na bango na ba mozindo te po tozana na TV mokili zo mona ete ba famille fona ba salita famille na ngai na teka makouta famille na mona ba koko na ngai nde ba teka nga na makambo nga lelo na osibiri ya homosexualité oyo siko ba fo ba pasteur wana oreba ko kangola nga me bango nde ba bande ko ane ko bakisanga nde ba esprit po bande ko banga mozindo te nga mona ko pone soke na za pa lo ya ko teka mana nzela ba koko na ngai nde ba teka nga na makambo nga na osibiri ya homosexualité mais quand même on penser lobi pose na moi si obota bana est-ce que ya makambo na bango medi fois te bala kutana ba fo mingi na suna na wanini na ndimaka susu ba swadi ba pasteur wana te ngamo lokana ndimaka ba binzambe asaka na bandenge belé avant na butu pona bike prière oyo ya nzambe alingaka ba biso ki dawo obufukami osengi bolimbi sotali se ba erreur o to za nzambe ba bomla ki loko te natali si etu o ngana za na ndoto o mutayebi te ngamo na zoyeba po nzambe asembo na lelaka na binzambe na yebi te na ndimaki ndenge okangoli bato musolo ba komalo na ngambu na yo kangola pengai na bikisama pona zaki volonté na kelo ka basala nzambe me na kutena bango presque mieux na kutena bango na moni ya sembo te bango tu ba charlatan na ba charlatan yo moko nzamba mawa na sosoli menana makasi te sala ngolu ko ute pa na yo ba posa wana oyo benda ngana makambu wana etika ngai parce que age zo kende mwana te soki to na kufi parce que nazo yeba soki na kufi excuse pour na molima ya homosexualité o naza nango oyo na okende ya ponga pene kanga loka sonzo e kanga pa loka sonzo atana bina tika ba posana nile mo yela ngai ile mo na kopana raté pona kipa ba pasteur wana bango pe bata ba monde makambango azo kosa nita oselo délivrance au tchao de livre na sinapo ya bango ba senga babike sirène wana afanda nga na Nice o suka boyi pe so juste ngondo na ye atindiki yo ngape kana zada muta monde ba sentiment na linga pe makamba o mape na mitiki parce que nga suka eloko ne coach nga na Nice sina mesa na sentiment ngo au moins na mitiki ndo ne sirène na kati na nga la reine kindobika wana linga ni babiloko wana to sirène na kati na yo ona benga ona mpisa kombo na la reine kindobika yemta chinanga na ndima kombo wana ato boy na nzoto mais so fondisa molimo pene ya solo kopone ke na za makambo siko na kopone ke kokufa ezaka pena makambo ya satana te edepana na nzambe ponga parce que po monde wana malgré ça ba batamba benga ba réunion peut-être na boya na kindaka pona na je pense que esida na teka mayaya na da mutu mo bakanga lokala di singa ba benda nga ko benda mais ko kufa nde na mona ke za ba ezaka makambo nzambe parce que kuna te ba kanga liwamba lebele mais na mona ba ko boma ngai te yo na mona kufa edepana pena ya solo na nzambe réunion ni ba benga ba réunion na biso ya bata monde makambuti bo bité ya chibini bokena ba église na biso pe babato to na monde ya science tokenda tozaka na ba réunion parce que bango ba ki na bon m'appelle les sous-souté et nous na relégation à tout ninga fona ba vérité que nga za makambo atana agent sur ba milanga mbona nga poto op travers ata ba ko tia tembe po bile bo c'est la physique ozo monana mais ba mettre na ba bina bisabino 2026 oyo Kevin na Gaspard mbongo nga obini bo leki na ngai ya voyage à poto ba bi ke bo silisa
sanza oyo te mbula oyo te e bongo babena na annoncer bango agence na kitambo op travers so bozola nanga bien ba miso tu nazo lekana nazo ba bino mingi soki botie tembe oyo komela bino bolukana si bobino nesi na bangisa bango mpona mbongo ngako na tikaki na ngai so esika mbongo wana ebimelaki nde basi bakende na annoncer bango il faut bafuta mbongo bango bakolia mbongo wana na facilité il faut bafuta mbongo wana ti ngai te yaya ngai te bakolo mbongo wana nde bapesaki ngai masolo nao bape oyo maître avatar bino babe maître avatar zema masolo nao ba oyo bakofuta mbongo wana Gaspard Kevin faut babi faut bafuta mbongo wana avatar oyo pe Jean-Paul Manzolo vena biso ka moko vena biso ya spiritualité maître avatar ayi makambo na oloba wana na réunion pa na ye te aza maître mpo nayebani mpe na ye parce que maître avatar mpe moko mpe makambo etali ya spiritualité surtout bango kutu baleki na bapasser presque bapasser bakokosa me bamaître avatar baosala makambo basolo oyo ezomonana bapasser ya misusu mpe naomona bango mpe paneme na kotanga kombo te parce que wana na coche na vie pour ya bato leta kokanga mpe ngai voilà mais ntango esi biso bokendaka baréunion réunion na bino bapede to réunion ya ndenga spiritualité te réunion oyo bapede te parce que nga aza mpe moko ya bato bapartenir na monde ya spiritualité mpona so na bomoto boye okomona nanao bato baventure mais moto azala misusu efungami ntango tanga fortunaki ndobika azokopani na basini tout naza yango na nzoto mamoto nao bamoto akopaneke oyo aza moko na biso na kati ya metali yango ozomona soki nakei mpa bapaster oyo baza baescro soki bango bakopaneke baza bapaster baza baescro omona basengaka mayu ya alena okopaneke baza moko ya misala na biso omona makambo nanga mpe elekaka bonga lemona bakokosa bato ye ayaki na église na biso mpo abimisa personnalité église na biso boye na babisanga neti ngande na ye kodeto église na bango nde bango nde bapartenir na monde onga fortunaki ndobika nazali monde ya barene osi biso olingaka mingi nzambe abongwelisa yo azongisa yo ozonga mobali okoma kosalela ye osala foyer na yo yo moko lisusu oza susu na kati ya monde oyo toloba ozomona te ke quelque part yo moko ozo komilinga te ozolinga mpe délivrance yango ya naza komilinga yaya me obinga nde naza nga da nation nationale baki yango déjà awa to so na bike ba mission esi batekama basombama nakozwa volonté nazokende nakokutaka na bato oyo ya monde na nga nakikuta bango nde na église wana yebisaka na kobongama ndenge nini combien de pasteurs oleki na bango ebele ya nako ebele oyo babimi na yo combien oyo babimi na mpe misusu ya na kotanga bakombo pe te bakombo te nombre kaka peut-être 2 nayebi mpe nombre te yaya mpo eleki yebaka nde totamba nga na yo awa ezaka yo mpe ozoloba tolanga baquestion sengaka maka na nzambe ezala likolo na yo tosengaka biso tu ngolu parce que tokomokenda na temps de la fin ozoyeba ngo bilembo tu tozomona ngo biso tu tomokenda na temps de la fin nga lokola na comprendre te ngali fandaki mpo yo eza nzambe te yo benga ngali filandaki mais malheureusement yo za nzambe te poza moto lokola ngai yango na bike na zona biloko moko na bi ezala ngai ezala yo to senga ngolu yo no masumu na ngai leki mais pas nzambe azomona ndenge yo azomona wana te po yo tanga na miso moto zo limiter nga selo yo mais kibana so na ko zapena na ko kopela soupe na ko boy mais soki nzambe apesa nga opportunité ya ko confesser obike molimo na nga est sauvé oyeba ke emene batimi bandimatika bongwama mais emene va kata motema oyeba ke emene a confesser ka mais batimi babi histoire na lobelo wana te. C'est vrai. Kasi. Sikoyo idée okata ba sourcil, okata ba cils boyé, lokona mwasi otie ba cils milai lokona mwasi lokona lunette ba ndeko. Okata ba cils ndenge nini? Okata ba cils oyo ya likolo ningo okati lokona mwasi. Nga na kataka te. Sikoyo yebisanga ye. Nga omoni to tite oluka na marque de la bête wana. On a biki kashe musuto koti pasteur akobimisa yo te. Izaka yimo kolonzo to tchaka volonté pe ngolo nzambe e localiser yo ndeti ngai biloko tonzango na nzoto za ba tatouage otoyo ngai na lukate ezake bazo tinda ngai na osala selon plaisir mais na suka na yo kopana lelo mo ndo ezaki ba biloko mo be faina za na basini opona la kisake nazana kata makambo wana tamwe na bakala mifu na bi yo besi tatouage obi keza ngo tatouage mais tatouage tout ça na signification nango eloko tout ça on a nzoto ezo lakisa ezo signifier eloko mo be na monde tozali mais soki yo to obeta ngo sans les par sentiment eza mawa parce que on a subir lelo eza tatouage na ngai on zanga lokolo la reine kindobika na on azana ngo nazo lakisa ke naza moko nazo partenir na monde wana na sina kangami nzambe kana mawa kangolanga parce que na makasi langa moko na ko bimate ya
Mais na moni dessin wana tatouage ezali ya nit mami wata sirène. Wana siko moi si appartenir à kati na pone na baboye. Yo zonga ndenge ba aventure. Mais nga na muto na sina kenda. Po nga na monaka kati na nga. Pata na expliquer yo o copain na ngote. Mais siko ayaka ndenge. O moto lobi ke na ke ko bonga motema na ke na zongi. Na kuta no na pasteur a vrai te yaya. O tu na kuta na bango ba charlatan na ba charlatan. Azo benga po bato ba mona na église na epo abenga batebele. Mais en réalité azali na nzambe na soloté. Tonga na ye. La reine kindobi ka ta pe muta tiration ako tirer bato balanda ye po ba yebe na église. Mais abiki sine ngai te. Nazaka na mondi wana. Yozo mona ngai de kizo minene oyo. Na tina te yaya. Pe église o kana ko kende. Il faut nga moko ponga pe na moto na mona makambo fona za convaincu. On a trop sabi na bien. Mais église na yo ça qui na za convaincu te yaya tout machine ko po na se na oya te. Poso na moni malonge za kona. Ponga mona o mona yaya. Dave, tu za na yo tanga na kipede o limitenga. Menga na nde mona ba pede tout o mona na nini. Ça disant na mokilité. Moto na mdafana ndenge otanga kipede ngai sikoyo, c'est vraiment vérité. Na miyeba kité. Kina bamaki na famille moko boye. La famille moko boye basala ba alliance ya magique depuis ceux qui peut na pour ça da bambula utunga sona na mokilité. Koko na nga pe tata na ngai yepa kuta ki yango héritango. Ngai pe batenga héritage moko boye ngamo na kupa na kimokolo. Mais na kwa kolonga tika nzamba mane ba sunga ngai. Nazala kata héritage moko boye. Ozake mutape singa te mutape bisinga ite. Ti nazo yana mokila nazo botama basi ba koti singa na héritage wana. O nga na osibir lelo. So ba passer omunga na kikuta na bango. Ba bato ba pateni ba monde ba science ko nga za na kata makambo wana. Yo passer yo soki ko luka. Mais nga siko na mutu sina on a baki medi fois nazo ba medi fois na sina te kama na sombama. Mina isa so ayaka ndenge ni. Tanga ayaka. Ndenge yo sibiso kindobiga. Ayaka ndenge ni. Na pourquoi na butu so là est-ce que aya ba manifestation mo esale maka na ko expliquer ndinga ya kate me batamiso bolimo ba otalanga na TV soki pe na okosa spiritualité ba kosa ko te pesa mama nzoto te yaya eza makambo ezomona na mbombo te me na ndinga molimo bato ba omona bato batalanga na ba TikTok na ba video bayibi na oloba bazomona me na ko expliquer ndinga ya awa te na ko lobela ngo te. Mais biso tu apprendras hein, que makambo ya sirène eza plus tant okendaki Djibouti hein na Brazzaville ngambo ya Congo mosusu kuna nde tant okendaki kokota ndaka nganga okota ba maraboutage ndenge okoma lelo na Kindobi kandengo zo présenter biso yawa te bon Djibouti après sinon awana ezaleka na otambwa na makambo na nzoto ngamo nini na miyeba kite na soki na suis conscience biloko seza wana bokosa okoza ozala wana nzoto. Ndi nazoma ba tusi ba ke nganga pesa ngai mbongo eza mawa po mbongo okokisa kisa mbongo mais soki kati na yo za na eloko oyo dominaka mbongo te bika to ba million wana osala ngo eloko te so ko mema yo siko ngai na akina makambo na nzoto esanga kini ba maître moko oyo ba makambo ya spiritualité ni ba enseigner ngai po na na makambo mais ngamona ne ba kina ko sela ngo te. Bato moni ba enseignant ki nga ba coach nga ba cours. To ba cours à sciences arabo e ba ngote. Ndi na comprendre ke na za makambo pa na nduto pena ya makasi ko sali sekite yaya. Na za ki na ngo, na yebeki ni ko sala ngote. Chance pe za ki ata bato muso ba kosa ngai. Mais ko nga za ki uchi na niveau ya makila famille nga. Ato kosa nga ba bilima wana ba olingo kosa ngate. Faut toujours na zonga toujours. Oh. Sikoye sabiso. Rencontre na mobali ya liboso wa yambo na yo ndenge za papa ndenge na biso basi ezaki peka muto azaki envoyer na kindoki pe ezaki na ko comprendre sikoyo azaki pe monde muto peka ya monde o partenir na monde na biso mais azaki joueur na kotanga pe kombote ba ancien ba joueur azaki c'est na mobutu kala na kotanga kombote na suki wana na ndenge ya lelo passe ngaza dans 44 ya za déjà oye pa nanga zaki grand frère na za damu sa koli parce que tshelo na ali jinga na leki na ye so bango nde ba ne suka so konde ti kola sangani ti ndia na makambo yango parce que taka na age na 12 ans desina na ko pa makambo na suka douleur pour douleur ba misu na passe na ba ko ba vérité lenga ko na zaki damu mutu moko na kata monde sport na mutu musile ba te kangai donc ina cheko beta famille na masolo te mutu abebi singa yo asali nga boy
famille batia pe koyeba ite me ngambo na za na yebi kopango osala wapi tango kendaka makambo na yo anini pe okutana nango ya mabe peut-être ngai bato baluka ngai ya koluka ngai na mutu na yeba niti babengo na telefone ngai bana yebani ngai bato baluka ngai ya koluka na bisika na ngai mpenza mpe camouflé eza mpe bapasi mosusu mpe bahotel mosusu mpe ngai na futa te me moto mosusu ye moko alobiki makambo ne bayebisi ye po esimba bien afana nini na ngai azwela ngai mpena mwa appartement te manga mpe na ngai na makambo na mpe mosusu nafandaka wana te nayaka mpo na rendez-vous na ye to solo ya mongambo na ye nasala bavideo na ngai kitoko nde nayaka na ndako wana me nafandaka na ngai wana te me moto wana afutaka chaque fin du mois donc abengi yo boye bokutani na bino to ngango mpe na nafta mpe te supe te nasala bavideo na ngai to nasala mongo makambo na ngai bapratique na ngai po parce que ye mpe aza mpe moto aza mpe moko azopartenir na makambo na ngai biso ne pele ya moto pratique mpe biso na ye tanto mpe na so ngai moko toyebaki na ndenge na ye mais place wana sikoyo lieu de rencontre na ngai nde kolo babilima wa place wana eza nde ya ngai mais lemo mpe na konfisa mpe bato mosusu mpe baza mpe na posa mpe akutaka mpe na sepo serene ase manifestaka ase manifestaka mpe okatani neti kaka mwasi ya mwindu to ya mundele abimaka mpenza boye mais ata soki obike na revese ye boye yayebaki baobongiso bomoto nde mpe esalamelaka mpe ngai d'ailleurs omonaka basirene na mbomaka mpe boye to namoni to ya mutu soki na biso neti nabeta lisolo babongisaka biso neti mwa mayele moso yango ngai mpe so biloko esalamela ngai yango moni ngai nazala mpe nasongisongi te parce que le moto toyebaka monene boye kandi naobima wana boye naza na baesprit parce que babongisa yanga pene mayele pene na likambo oyo esalamaki mwa mpe na bosani yango moni ngai mama bato naka pena makambo ya kolobaloba te kasi nakoyeba parce que ngai aza daya motu naza na bilembo wana ti naza na basini wana ekoningana ngai te naza na kati ya mondi wana naopartenir na mondi wana yana baka soki nakufi na minute oyo naza danger ya kokende ya direct ya fer parce que naza na bilembo tu ya diabe nde nafandi boye nakokosa te yango moni ipuye na ngai ezalaka mingimingi mawa nde likolo na ngai c'est tout parce que soki bango moko bametre na biso baosenga mpe ngolu epa nzambe bongo ngai petit citoyen boye mpo nakosenga mpe ngolu ya nzambe te tosengaka biso tu parce que biso tu nana ngai na bametre wana tosoki kopana moto biso biso ezaka nzambe po bapaster tu wana bayesinga kokende pa paster moko te bango tu babaki na biso awa yesu biso bozalaka combien de sorte ya bapd parce que le tozomona bapd mosusu baza en cravate bapd mosusu tozomona bazali mpena tout à fait omoni mpena otalobi tetete oyo mpenza mwasi mosusu mpo otali ye aza neti te ebiso biso bozalaka nanu combien epuis bosalaka ndenge nini mpona basoin approprié mpona oyo etali nzoto nano mpo toyokaka question bokufi kovimbaka balibumu tusa makambo wana nyonso te kovima libumu wana c'est to dire ezalaka makambo oyo bato nde biso nde bafrete tonokanisa bongo mindele oyo badoter batetaka biso mpona batala biso ofele malgré tout awa nde pour le moment mpona félix nde namoni baaméricain yango mpenza bakendaki mete osanga lisungi mpe ya chef de l'état kasi naza motu momi ozokama nga wana yaya soki ye moko gouvernement azoreconnaitre biso ke bamosele bazalaka bato nyonso tu ozolanda yango na assemblée nani balobela biso te yaya ozoreconnaitre biso toyaka bato ye kotanga no na ndenge ya spiritualité te parce que oyo ngai na osala wana eza makambo mosusu ya bopede mpe normal bazali po biso nde tosali mwa moki mwa bapratique moki ya mokili me misu mpe esalaki pede bayebi nde mpe bapratique oyo ngai naza nango te koboya te yaya ezaka ndeke tosengana na bakonzi ya mboka nde bayoka mawa mpona bapede oyo baza na position te baa na eloko te mpona ndenge baonigene bande kosunga bamosisa na mboka na biso awa ndenge balongwa bakenda maka nde mpona bapede wana mpo atraitement na biso wana ezalaki ya ofele wana ezalaka su na congo te so bakotala mpe makambo wana balingi bochange botika mosala yango moni peut-être bastope biloko wana bomaka mosalité moto akochange yango eza yo to ndenge yo ozoloba wana omosalité eza makambo moko boye ndeko nanga ezaka ndenge ezobaka moto aprendre conscience na ye moko amboyi motima nde vi na mibikisi bato te baza na mokili yo yebi bavi na bango misu yo toninga awa oyo bamisusu bataka baveste tozi bafamile na bango te sikoyo ndenge na yanola yo to yobike botika bongo soki to bato yango batami mpe na bacravate wana oyeba bango ndenge nini c'est le problème yango wana oyo nde ozoloba wana tu vas sortir belé ndeti ngai aza pede te na mo français nga babenga ngai transgenre
Parce que moi forcément Kindobika, je déguise comme une femme. Malgré na zabiso talinga bien, motayi ba makipelo ba nga pédé, ba nga transgenre. Parce que nga pena na benaka mingi penza, bon moi si. Na ta ka mobali pena mingi te, ba par hasard pour na être ki maman matumu na nzela. Mais nga pena kacha na bika ngai forcément Kindobika, je suis transgenre. Na moi na WhatsApp na otina ba mèche plante tout ça. Ba pédé tout ça na 4 sortes qui pédé. Pour mobile ou pas mana pédé ba bien peka pédé. Mais yesu qu'on a joué rôle ya papa. OK. Vous pas ne peut pédé quand tu as une veste né au moins mais catch na ya sentira que ya za na moi si. Parce que ya boyné ba genre na biso ya za ka normal homme. A boyné ba tiration tout monde les sentiments ya mutu na mutu. Ya on m'appelle mundele a boy rappelle les cam oh ya ko tout fait sentiment mutu. Pour ça choix mutu. Déjà okutana pena mutu moko donc homme démon soit homme moko mystique peut comprendre tena makambo na yo ekokite simbité à dominer yo. Tokutana pe na bango. Tokutana na bango a redominer yo te na ndenge nini. Ye ayeba kite mais ce qui aza mutu oyo to aza na kati pour la kama impart. To ya signer impart wana homosexualité te tellement aza na kati makambo wana te mais aza moko peka ya makambo na biso. A senti le roi courant que on a kutani na ye eza oyo ngai na zate na kopana ya bi yo lingi o lesa ngai pondu na gu ya soso pona nini okopana ke ye pa za mutu moko ya monde na bino ezaka bongo esamaka nango mbala ebele pe batanzambe mpe bazali fo yebaka yango batanzambe basolo mpe bazali ayeni na ekobo malgré toyebi nzambe te yango na baka na bi kotela moyo na mona yango suspect mama nzambe eza mystique moso otama na ekobo me ngolo ya nzambe ezo protéger ye eboya ye penza asala lisumu ya homosexualité mais ozali basi normal aosala ekobo basi normal mais ya kipede pena nde pena nzambe pena boya pena ke mutu wana akutana na mibali na mibali. OK. Maintenant sikoyo Fortuna bete absolu solo, tu dis que plus Fortuna il fallait dans la libanda ya mboka to baki okinde poto bete la visite tanga. Nini en fait c'est passé pour que marambwana ya poto et simbate. Voilà. Ngai mbongo na ngai ndenge elaki ya poto mais ndenge na comprendre ezaka mawa po bango ndi basuka mbongo na nga soki ba yebaki yo mo bato mingi na mokili nazoka bato mingi mawa yo moni nga Fortuna na yibaka te na lokotaka te pe na nga pe mutaka belenga mbongo na facilité te nga mbongo kabelenga na ndenge facilité na ndenge moko boya mabe ndi na zaboye na yebaka tana zida mbongo na loboko na ngai nga pe na za ba pouvoir moko astral we monde na kate na bikela mbongo za mabe pe na olia pango te ya kola na te na pa mutu makambu ya na olia te so mbongo na nga ndenge eloko ya poto wana ezaki mbongo nanu ya ba condition ndenge yaki ay ba bazanga ba jeune garçons aspect belé ba na posa basi ba mona bango bazwaka 3500 na ngana ba meminga na Malawi fano na hotel oyo ozwa visa Canada nde awa bango basundolanga na hotel wana pendant 3 semaines na monaka bango te so ba séjour kuna ne semaki kuna et comme osila ndeke zaka moi kolia komela position ezate nga pene baka anglais te mais le cas tout ma rappelle kana ba bilemba ngo peka ya homosexualité vie wana ndinga localisanga donc tant ba poser ma question malgré tu ne baka anglais te mais donc ande gérer hotel wana pataki mutamonda makambo ndeka ngana na baka na explication na lobi ona abina moni yo na ba signe et fait zapena kopana ka mona kinga na ba signe ndai ko aider pe ngai baminga na ONG wana ya LGBT ya ba malawin ya homosexualité ya ba homosexuel bako yamba penga ndi bapisanga mpo na sala kuna 2 ans bako yamba pengai tema na pe naza pe mosala solo po basainga kile ba tester po babike bato mingi ba fai na mbona bakosaki bakosaki baza ba PD mais arrêter ba PD te ngata basainga pe ba tester pene ya biso ba homosexuel ba kopana pe na ba PD solo ndi bapisanga pe mokanda pe ya 10 ans na jepe musala pe kaningi ezalaka ndi fanya na siku na kutia pe ba PD pe ba congolais pe na mona ba bunga to ani bazana wa kuna pe na Malawi ndi pe na fanya na ngapi kuna pe kaningi ezalaka donc ça li 2 ans na Malawi
na ote pe su ko beta pe su tour ava pe na ya pe su na bembe ya petit scène na so milor pour malaki ko kineza ngo facilement pour naza dana mukandati donc ndengo za awa toloba Fortuna a okende susu poto te oyo alakaki asalaki beloge ebele te poto na kokende po ntango na ye ndenge na bande kolela mwa baede ka kolelalela vi na nga mpe ya cool vi na nga sola kitoko sula ekauka eyeuta abekake ye ayebakake nga nsi na Canada vi na nga sula ntango atali ngai na internet kaka nezala batiktok na nga ndenge mwa mwasi oyo ya botavillois oyo ba GG na ba fio ya zuba na kotanga kombo na yete oyo tanga moneka nde na ofele défense to silika po ndenge ba bolole wana ba makie na biso ndi fe pe ko kama moni ngai biso makoba pe ko mapa bi ngai bi ya Fortuna za na Canada ngori Fortuna kenda te nde ba yana ngape ba bite Fortuna fo personne passe pas na yo to sungo na nde na sake to ba ndeko na yo pe sur la bible so sepelaka ke yo za na poto obunda vino na poto ndetaki bayana nga ba grand frère nga nde bazweli nga pe passeport babifu babundela nga nazota visa ofele bamatuni nga yo olingi mboka nini nga pe okaa na préféré pe na Paris te nese bango Canada po bato visa ekotaki ya Paris se bimaki nga lokaka démarche ya Canada mpo nalinga mi Canada nde sula ya bina apesa bango mwa temps babundela nga mpo na démarche ya Canada ni 100 francs ni eloko ege fali pe ntango amoni bifali abi Fortuna abone Paris c'est que vision neto songe fali abi fonctionner vision na nga nake vi na nga na Canada ege akosi makambo yango na bavi suli kauka na bavi na ngai mobali ya grande sphère na nga tosokani kitoko ya na ngai nana boduga bavi edi badiata bango to babi to yede Fortuna kende kaka Canada po Fortuna alelaka poto mingi biso ebeka oza Canada yango ndi bavi sule bango to na baedi badiata babi to bunaka Fortuna akende Canada sote sule kauka bi Fortuna fo alu bakaka anglais atinga Fortuna you speak ngabi yes smolo sule abi na mo ba petit nga siko ça va yango ntango moni bamake respect na GG akiyaki pena mabe mpo na sule kauka taka sule kauka atemi na likambo mpo kende Canada bango na vilanga edi badiata na seruta na nga métier noir la bonne noire taka nana boduka siko ndeko ya mami nana ketchup bakoti likambo na nga fo nazwa visa Canada yango mona fai na ozela ça c'est bien esunga yo mais Fortuna bajar nini ya mibali yo leki na bango na vie na okolingaka yaya vi obiso osali oyo soki ezalaki c'était moi si nayebi te mwasi asolo s'il vous plaît ngai mosu mpe tanga na bota bana tata po mode ya bondumba oyo nga nasali po malheureusement kaka mobali kindumba mobali emoyo na nde mono mwasi te nga mpena nde naningisi te yaya popo mpe tobotaka pe te malheureusement ye moko olobi yango bopedo nga nasali mibali nga yabi na bango nayebi ta nombre tinza basunga yaya songa jara mibali na ndenge mais explique yango awa te otuna toyeba ti te oyo eza basantima na moko ya kati ya bengambe ya bajeune garçon te biso ndenge totambolaka na balabala tokipaka te ye ezaka mbongo na yo esifika mbongo na yo ezalaka ndenge mota onga na sepeli tokie na biso bongo ya kovivre nde mpena mobali na yo mpenza ya kovivre nde mpenza boye naza na bango me bango nde balandaka nga mpo nga mpena motema mpe boye ngai sirene oyo naza nde alingaka lovi te yaya la reine na nga alingaka lovi te mpo atondaka te nga mpe natondaka te tokota na monde ya mabe ndeko na nga Yves tokota na monde ya mabe yaya yango ozomona mwasi oyo asalaki ndumba mpo atika ezaka nde ngai na batonso nabikaka mawa na nzambe elokalize ngai toa nde mona basi basalaki ndumba okebala mwasi ya ndumba akutani na nzambe te yaya akotika te yaya sentiment nde ekotelaka biso ezangisaka biso na contrôle toyebaka te biso tu yango moni besala bandumba biso bapede oyo ndeti ngai force na trans oyo na bandumba oyo baza na milimo basirene tozalaka mondi moko yaya mais toloba Fortuna à un moment donné tozotala bavideo moko na terrain oyo toyebi ezalaka pisi ya bandumba ezalaka na bandeko ebele oyo basalaka mpena kope oyo osalaka wana oyo tobengaka yango packaging yo mpo ozala moko ya baye na kati ya packaging alors nini esepasa kuna
que lelo pas boucle bino bandako to mona pe vidéo na yo ozolela ndako na ngai ya kosukola wapi na kosala boye ndenge nini en fait Fortunati bandako ya boye bando vanda nde na ndako ya 555 comme disent le quinoa na pakatu. Excuse ngai na mutu atamba na vérité na obomba te biso tabata balabala ti boyo bole ba fitu bazaka na ville wana bazaka bana ville omona biso aspect ya omoni babi ke internet lelo ina mama lokuta lelo belé ke bana kolanda ba visibilité kandi bazo ba cité yo si batutu no mona na ba internet wana ndako mwa kitoko azolo bazo misala wana boye eza ndako ne solo ndake na no ke ville ti bato na ville bazo kamwa Fortuna qui ndobi kai mo la pede mo boya ville oteka nini to ba propre aspect no bi opena pede affaire na esika bien isa nga morote ata pede o to te ko distribution barbara za na poto wana singa le to fana na para jumat ozala ne pe na para jumat ville wana za na to na poto ma biso ta bata balabala to na ko talisa ne chance po biso za biso ta na bureau te famille boya biso pona ki pede ya to apena musala te mboka so ya banga pe ba pede ba sa musala te ba benga biso batu ya ba monde wana ba mba yebi biso pena ba misala pe so to ki sala ba senga biso fo osonga homme normal so biso ne stock to stock comment déjà boye atana mi bata mi ndeni sunga fo na ki ndobike osimba te so ba paka les ezaki bisika oyo pena makamona biso pena e fanda ka pena qualité tout mo so na ville boya moni binote ça tu ni lié de rencontre ba pede to na moi bino zo bango apina paka juma au mona biso pour qu'on appelle rappeler moi ndako moins cher vie peu moins cher merci kuna ndako moins cher vie la moins cher ozo mona oh paka rappeler ba balonga bando na paka wana yo yeba te biso ni bato fana ki kuna mais malheureusement si ko to se paye pour nini tant ba buki biso président Fatina Bolingo on était que président sur mboka wala biso tu ba kongomani ya solo ba d'origine kongomani pele ya solo atikaki biso te ame biso na scène pepe kuna na kikole to fandi ko to balandi biso na logique to ba congolais po zaki bi sécurité pour pas pa na maluko na président Fati ba kaboli biso amisu na sele amisu na maluko amisu na ndili brasserie biso fana ki ndobi ka to si chance to kele maluko na prince président Fatango zo mona biso batapara juma oyo tu as un sengo makasi na président Fati tout temps abimisika changement ya construction biso tu bataka wale paka juma to sepa nango parce que président Fati abuki biso ya pamba te pourtant babuka biso to bonne ko ya to kende wapi to moi ba metu ça dit ko péter biso to président Fati péter biso ba pango biso ofanda ya moni biso tout tozaki pena tuzazaki pena ko sepela makasi na changement ya construction parce que tout monde m'a bien parce que Fati atiki biso ka bana bitike te apesi biso tu bata para juma Fati atalika pona ba PD te bandumba te Fati apesi biso tout valeur tanga i PD peut-être Fati atalinga na ki PD na atalika etake citoyen congolais mona mboka Fati atalinga boyke na telingana boyna za misesengano peut-être Fati apesi nga lopango na maluku apesi nga pena 20/10 batongeli nga pena mwangara na ngai apesi nga pe na mikando na nga to ça so benga na oya nango pesi biso moi isika bapesi nga pe moi enveloppe na ngai oyo tikali nga moko na bonsa mais siko na mayele na ngai pe na beti déjà ba bruki na nga na clôture ya otonga wana na biki nga mona ba fo na nga tai na pe courage na otonga mais na bayina ba bruki na ba na mi na ni clôture ndambu ya moni to na esengo mi ya président Fati tant biso ndesi ngai force ngi ndobika tena pesa Fati ke non si côté ya mama rosala les belé na Congo ya donc Fati afana na ndeti ba biso ba oyo toki ba tout monde ti maile c'est bon ki biso yo PD famille boaka yo pida ki mokolo bena age na 44 boya ya au fan de la wapi na lopanga nani mais Fati a raison na ke Congo mani so yango se retourner nango Fati ke non si côté ça n'a pas problème bizano na Congo aspera ta si ba problème si ma kokene mu so mais pour le moment Fati fana no asa na po bola mwele ki mingi ma to ba ete po bisi ba utaki batimo ndi to faka na balaba mais lo ngase na kufi c'est ba olela na lopango na maluku na esenga après Fati makasi pour na mboka na biso maluku ba tu ba ju famille 100% et tikali famille ele na ngo sans bana ke base atanga na te famille na batika lango ba dondo lango esa eloko te ya
Tabina bazaki biso tout éparpillé. Batika ta nango ba donda nango ba fa po ndesi ngala bazana pe ma moteur le pangu te. Tani ba para ba teka ngana pono na ya na kuta ba famille bitelengano. So eloko wana ega osana tout mental. Mais quand la mutu na encourager na bité nga pe un jour na kozwa oya ngai. Mais nga mona ko kitemi na nzira président Fati. Ayeris ko libérer ko sunga neti ba biso afona kindobika to zwi le pangu. Nzamba pambola président Fati na libota na ina bana na ye. Apambola bango po na miso na ozaka mbona mafati po na komi na esika na ngai nzaba mona président Fati amona ma Denise amona bana amona libota mama mama marti bango tout gouvernement na ifata mona bango maile o bazangi na bomoto asu mona molimo kitana nzoto fata ta musamboka na ndenge pepe congolais alingi to moni ki amko bosa banjela mama mekemi to lingi pe vie sociale te bike ko bonga ndeti ba sans abri ba chemin congolais bazibele obilo wa bosa président Fati makasi omo chebi timo ye makasi o Fata ngasa soki ndeti ba guerre on silaka Fata bi mo ba micho itikala na ba minéraux wana citoyen congolais to za chômeur congolais azwaka moi 60 000 na poche d'Akaï so ba Rwandais ba lingi loko na tena ba français wana ndo moni guerre yi makasi bino ba fiti na mona mboka na muta boîte Fata raison que loko wana pena bi faut ba chômeur congolais ba vraiment 60 000 tant ba oki bongo pour moi que ça ba tika Congo pena ba bongo Fati Congo ko bonga ya oso mwa ba bitumba oyo ya congolais to za mayele pena pe Congo solo ya tout soutenir Fati na bonzambe citoyen congolais oza chômeur yo zo lingo zo moi tcheke kasi yango Fati bitumbeli makasi c'est de soutenir yé ba sepela. Merci Fortuna Kindobika Fortuna lelo na kombo moko bazo benga yo Pharaon Coco Pharaon et ça on dit on bien Coco Pharaon et pas Azmak indien na biso ceux qui peut libanais je sais pas moi kasi bo yeba kite ba Pharaon o atango kalawana mingi bazaki pe bana membre na bisoti oyeba kate homosexualité za bamba lelo te tanga ba Pharaon ya bengaki wana ye a rappeler nga ndeke na za moko na bango moni otala mutu na nga bien te kovu na nga kokai na Pharaon makasi na trepe na Pharaon tango tanga benga kombo na ngamo na ye komita pe na bina sai pe na la na Pharaon penza wana na koti pe mozindo ba mettre na biso pe moko o etali ma spiritualité bango pe bazaki ba homosexuel et ça na pe kitoko atombola ngai au moins ndenge na yiba elu pimbate ko Pharaon atombola ngati na kombo na isana na pe lengiti mais yo liboso bana ko boya na ko boya po na yiba kite to na ko comprendre ndenge na lingango koko Pharaon Fortuna Kindobika koko na bango na suka Pharaon elengi o wapi kolo aifibi yo elembulu yo ngai yoti maître na bango makambitali mama ngai si vous avez problème ni nazima o ekomaki question réponse Azimaki wana biso to na to moto biso zaki na ba mi José na ba Oré ba sina to telema na 20 mai manote mana 20 mai boko Fortuna na tombo wana tata Raphaël bato ba pesa ngo elengi za biso ba pedete bon tout ça ba kinois te ya tout ça ba étranger te yenda za étranger yo no ke sa kindumba kuna comme na biso pe elembulu esimbaka pe kuna mutu pa leja bengi yo pe a solo lipe na to sala pe na mokili parce que kolo place fane zalaka ngai na mina ngai mi José so Azimaki bando ko leka na wana na Oré so moninga moko anoza na bango yenda zaki pe na amina biso le mo pe yipa na ko na biso me anoza mi mina ba pe yipa na ko planter siko Azimaki na Oré bando ko linga Oré babu wa mona 20 mai so bango ngate biso ndenge tone ko se déguiser onga pata ko tshaba mabele wana pe na tsaka esute na tika na nga so kita mona tsaka na ba vidéos za po na tika na tika bato ba seka po le mo pe Fortuna Kindobika azane pe humoriste wa peta pe kati na ngai yipo le mo linga ko seka na ndenge mabete yifi na ko pona flatter ote na ebika yo na kata monde ya bata homosexualité na mona te pe tshapa ko mona ote pe na zo mo appelle chilo poza makambo wana te mais na ebi ndele mo linga na ko seka esala ko bien so ya ne ko linga nde biso to se déguisera te so bato linga na le mo se amia na bengi biso boye nde to ko ba na pena Azimaki wana osuto to na pena to butanga to bundaka amona na ti mabele ya bone tinga za mbele ko beta me na betre pa na kido atbaisa bi wana peda fazer wana za na kana to mta Raphaël wana na zongi pena banki babi yo mona ka bango
ne bataka bo bango baza pena ba yanketi zonga pena ya ponga pena bitata nzanga pena boko sana te po baza pede pena obete c'est pena to pena imata pena imati na zonga pena noko ya to bunda kitoko nde pena ba ya mibali nde basi babunda kana te nga bunda bongo te na zonga pena noko pena normal koto pena babanda merci pena Marie tu n'as qui pédé mais force pena kimba de bunga ngati ata musu mbalo zonga qui pédé ngo bunga rumba ponga ta kata na kamba ngba kata pena boye batu ba bimana nga nakolo batu ba jogo musu azana ba yebi ko sa nche mama to kana ki boyo ya ngena na kama va to sa kope no mbongo liboso po musu aka te bosaine ata mi ba kwiti bu abaluki wapa na zonga pena noko toxisa e rifamba libele na mwana na mama liboso tata na yebi ndenge nini pesanga nanu bongo na sa musala o zela sima tango ba dringi ba simsu ekotaka so ngapa na ngata na zonga noko pa mwana na bloquer pena mama na kati musu ba tumuna ba ngapa makofi ba biso pena kata chambre ya wana aka pena somo a benga c'est ko on a benga la police ngapa benga la police ko o expliquer nini pour la police a retourna yo ye peda kota na chambre na ndenge nini olingo sambwa c'est que so limi yango lima pe ko sambwa ako rapeta bangiti to sola ndinga bien wana ukangire catch bon ponga sina sambwa na ngai so ye o ya zwa biso ba defa na na ko batama aolinga mokile mona ye na fona kindobika ponga sina sambwa pa otuna ye to yebi ya sambwa na kipede sa ko na sambwa no ndenge nini sasa mutu na olinga bongo wana okumusa siko system mbongo liboso po ngai mage to ngai bana bango te mais so elinga nde buso bande opona ko supporter te aya na zonga pena noko to aussi sango bana bande kisi ya makasi na monde na bino ba PD surtout bana kisi ya eza mutu na mutu ndenge aza comme mama amisu pe ba otama na bango pe ka boye ayebi na ete mais bokoko ne pena bakoko ne ba batela e po aza makila na bango aza ne pena kisi te neti yo zaka na point noir nga na zwaka te wana na keneka nde ko se représenter que moko ya biso aye zali na makambo na nga ngani na bakiti na zwaki lo kuna te soki na zwaki lo na ngina ya na ngokoto te tuna bata monda molimo bien eloko a point noir ekataka bote bakosa o te magie moko hein ba bi se changer déjà on dit na yo ba te le ba osela makambo na biso awa mais soko lingo kende fo o informer bilima mai bilima mai bayeba ke ozweme okepe na okile makambo na kuna te ba esu na bango ne tema ba baza contacter des gens na bilima na bango o ya mai kuna bango ne sutema bi koza moko na bango pe ba protéger yo mais yo okile makambo na kuna te ba esu ba na contact yo ndo ibam na oloba te ba yebi ke mutambo ba protéger yo baza na contact ni moko boye mais yo okile na biloko no na saki te ko kacha lango na mai okile na ngo te quand même ba proposer au pe te ngala ba proposer pe ngai te ngata na ko na pesa pe na kina sibiti mutu na memaki ngai nde anga sipsa nga touche ye moka kufa malheureusement bon pede moko boye ya lingwa na kotampi komo na ete ba yebi akufa le mena zaki mama tana zaki na ingende atika le na ingende ye na nga sipsa nga touche to komi kuna bakoko ngandi ba bimaki ba se manifester nazaki elo moko te ponga za na makambo na ngai pona na makambo na ngai siko ye amimaki nga pasa nga jeki zengi nganga ibisa bi mutu oyo akina ye wana za mutu asa tekama yo yebaki ndete aza makambo na nzoto ye monde azwa retour à l'esprit du terre mais to ka bino bozana bakisi pona okanga mibali bozo mibali abata mbongo ebele ele ba marabo na yebi na ngate makambo pe tema e kama na pe naturel ba misu ba kotara pona plaisir balandaka ndenge to saka ponga ba kapenda betisi na neka kimokolo ko ba te boye ba konjete ba Hollanda biso ebi ke fonga indobi kaza muta bonne manière pona yebi ba konza mboka ya na solo kapena bango na ko ya tuna ba busu ba betisi te na da mutu bukolo j'ai déjà 44 ans d'âge c'est que naza dana bo moto faut sala monde déjà ya ilembulu yo ici si yo esendi mama na balinga biso bazali ça pour simi na ko kisite zaka ni na critère ba na biso balingaka pe oyi ba bisika nini au lieu de rencontre ya bato baluka ba homosexuel bayaka so oyebite atotamone matongi a ozwa okutana bango te otambolo kina malembo otamboli tambolo okutana bango te toza na lien na biso oyo soko komba bosa peke fortuna ye wana za wana ata bapeli so ba miki ba figa nga wana bazaka ba bolole
baosa ki PD est-ce que bazo mériter biso to mériter ki PD yango ozwa nini na ki PD yango to suis était mais to suis connaissance depuis bandi makambo ti lelo 44 ans to suis connaissance na lisungi na ba relation à haut niveau ba ya rapé biso ko regeta nini na ki PD na monde te na regeta quand fait na bota ta mwana ta moko ta mibale elo na regeta quand mwana na posaka couleur na nga ona bibisa ta mwana moko po ngai pembe za ya produit te yaya naza famille moko boye bazalaki déjà ya famille moko boye ya mindele koko na nga boti papa na ngai mangele emi na tali konda to wa bekolo uta sa kufa deja ba o ba yebi ba yoka nga aze konda na tali ndeko eki fali na tali konde ki bikolo mame kamia to wali neki nden songo poto ba moita fortuna ndeko eki fali bondele ki be konda oh donc mwana be konda ndeko eki mama Shabani okay mama Shabani o lo sako Micheline mame ki so ekonda emi na tali konda boteki bikolo ndeko eki mama Shabani mais konda o fali azaleza ya bandundu eza ya Équateur oh kasi biso ba ekonda toza na bandundu bandundu bazali Équateur pe bazali soki boza ya bandundu to ya Équateur nga za ya bandundu ok ça c'est bien donc ça biso maintenant na histoire ozaki nango okangi Aziz pour que to chité na yo okangi Aziz ya Azmak plutôt Azmak na okangi na kati ya veme na beta kesko bateba batavara na ekuna na Lubumbashi bamonaka neti oswanaka so ya kosala nini wana na ebete soki abetela bango lisolo na te basi abande koteka mpe na azalaki na magasin mpe na zando mageto aza courage mpo aza commerçant makasi so yo betelaka ayeba osala suki ayeba ocoiffe atongaka bilamba azimaki wana aza modeliste aza na makambo ebele kaninga aza wana tobundaka na 20 mai kasi bande koleka so awuti zandu te bande koleka na wana na ore te atumoli po tosi toyebanaka metane koswade parce que yebane kolinga biso bapede ono totiaka badéguisation te po bongo azalaki bapede normal ntango mpe so tokosola cope monso na ville kuna sume tokutani na ville bango so bazoya na ndenge ki mobali biso na ndenge parce que joueur mo bayabandaki kozwa mpe ye boye alobi malgré tout biso ye azimaki azala mpe na biloko aita finaka wana yaya boyo ofinga motu kaka davi ya motu bokutana te yaya Yves toboyi tenga na fingo kaka boye namona obimaka na bapede te mpo ndenge nayebeli yo nayebi na monde ya bomosalité te tobana nzambe na fingo kaka boye mpo nasali yo sa likambo jamais il faut fondation ya likambo ezala nga na ye fondation ezali ayebi ke nga nabotelaki basheri na ye ebele oyo babandaki kolanda ye basheri bayebi ke marge tu nga nataka mabele nde baboyanga mpona kotambola nanga po azalaki homme baotama ne partout azala homme est-ce que ngai ne motambola nga te mpo nazo revese mais na chrétien na ndenge etali homosexualité makambo etali babi nga na leki na propre mosika nga na bassin na pompe nayebi makambo ndenge ya kipede etambolaka bassin ya GDG ya propriété ya chrétien makambo etali ya showbiz ye sikoyo ayebaki yango te parce que ozwa wana ntango amoni nga kaka na tiktok epesi ye vertige oyo tolingi baoyo awa te nde kombo nako mpenga koko faron ya moni tafingi ngai menzo nde kombo wana nde etombola mpe ngai Fortuna kindobi koko faro yeyo koko na bango maîtresse na bango lelo Fortuna influenceuse tobolo baba tobengo influenceur tobengo influenceur po ozana yo te tobengo influenceur te nga obeko benga influenceuse te na miyebi kino sama basi mais en réalité na moi c'était so na mina yete c'est na muta liboma na lingara ne makamba basi mais en réalité mokila nzambe ya sembo ya bokoko na biso ba bantu na moi c'était so benga influenceur na okamwa na mona mabete mindembo ba benga so ba influenceur po ba mindeni ba separa makambo biso salaka chine ba papa ba mo sa ba pede na nini mobo ya basi oyeba kango wana boka mindele biso to ba bantu voilà tala kaka lelo Fortuna influenceur est-ce que oyeba ki neko Wilfried oya tiki biso mande leki na biso atiki biso na accident na réseaux sociaux est-ce que moi raconte peu zala ndeko wana Wilfried mbala moko nakutanaka na ye na nini oyo ezalaka na 24 na salon ya nani ya bisida nakutani mbala moko kuna deux fois nde nakutana ne na ngwasuma
Et lorsqu'on a espéré qu'il pas à gentil, respect, il y a fortuna qui ndobika. Il y a un espéré que nous makasi, mais aussi ça vidéo. Et tu sais pas taper ça les vidéos mais c'est au moins les ko mbanga mi ko se ngapi na rapindi na bina za rapi humoriste. Moi ko seki ça na moi qui est qui mon respect à cela bien. Liwa ne pe ça les ngapi pas si mais ah, ils a mokili. To monité, liwa de pas na obi ki fa muta kufa. Malgré tout ça ba liwa bandoki liwa nzambi. Obi ki liwa de panaka volonté izaka na nzambi. Na moi kana kufi mais bicha liwa to ebite menga na bika ke liwa de panaka nzambe. C'est ba ki mobulu ne ba lo balelo. Te moni ngapele mona na tambola te ka pono na to pona elengi to beze na mosala ngamo na deja makambo. Na sala beze na makambo ngamo na ba fibi na ngadi sa mama beze. Sikoni chi loko ndi mona bata salate to poazate na kosa pona luka beze ne ba misuba na mona ba sala wana ya kitoko te ya. Wili fini wana ngana yebi muto na nipi na bi petit na lo ngete azaki petit mo boy poli plus ba boss ni biso tama na butu na vina so ya baba ya koluka luka na che ko mona ye na kindumba te na sa kilikilité donc kama ba musunde ko bisa na personnalité kitoko te ngo ba congolais na zo kama za nini yo tant que ça bon mo boy o ko sa personnalité na été akufi ko salir ye biso ta bata balabala. Voilà, musala dans sotika obina wa suste dans ce n'est na meka mais na sollicitation ya orchestre mon petit gapo ba kisamike na linga nga pété mais ti le lopé neti pas mambi la belle na komaka okene mako binisa futinga mo eloko papa ke po to na zaki na mambi la belle na komaka so ba bengi ngai pona na ba danse neti le mo na le mo ba vidéo na ngai lokete zaka makasi mambi le kakamala bi fortina kana ko koli bona so mona so ka toujours lokete makasi bi mama ba kamaka sibai makasi na o travailler na kaka so benga obi keto na o keni passe mo boy tuna lingi o travailler na ba danser na ba danser na ngai na ba chorégraphie eza ya somo surtout ne mambi ba linga ba rumba wana na zona ngo ya somo restaurant pour boma na o déjà et pas te restaurant na boma ngata na o keni makambo ya malawi na ba so ina basura na bundi na ba ka Canada so ina ye na kozongisa mais ndena zanga pe ava pe na voyager na ti ba décembre awa il faut nazongisa déjà moi ba staff na nga wana voilà na ozongisa bande ba otala ba beteni nini ya mutuya pona vie surtout plus ya Fortuna surtout vie chrétienne na yo ngande loko penza azo beta moi c'était moi mingi ko retenir pa na ngai ezaka bato ya mokili bande ko nga o baza bana nzamba solo ya lokuta te bana nzambe o baza lokolo mo kati ko mo libanda te bana nzambe wa solo po nzamba lobi ayaki na se apona bato malamu te soki aizaleka apona ba santo mais nzamba ayaki te nzamba ayaki na se pona ba injuste biso yeyo te a des fois mibali to komi basi ba komi mibali ba magicien ba science bandoki biso yeyo ensemble wana to nga pona rake bande ko na ngai na yebaki te na yebana ki mokolo ke na te kama na sombama bana nzamba solo bobondela ka mingi pona ngai zambe oyo afune ko pona biso bata mabe abikisa ngai pona kuta nini ba pasteur ba charlatan ebili na bi nombre te yaya na rasu na posa okipa ba pasteur te lo sambo na bino pe ya sona kondima na motema na nga ona ndima nzambe ba moy magati ba vio ngana kota ona sécurité na dana kata kasho oyo na ndinga sera ma na nzambe parce ngana mona sala kana nzambe ba moy ba mona na kate bobondela mingi pona ngai un jour nzambe na bino wana oya sembo openga ba bela ka sembo oyo na mondo ngana kotela miyeba te na sécurité na kati nzambe asembo afuna ko pona biso aobikisa ngana obima na mondi oyo eko se sengo za pona nsengo za pona nzambe je peux pas permettre boza pena bo moyi bo mona ko bonga na ngai na ebike eko différent bato ebele mais ngana remaka un jour ngai na ozala timage monene pona ba via bato oya mabe ya solo parce que na pateli na mondi moka mabe soki pona bona nga solo bato nga za bona mondi wana ebake mingi ba okima ba olanga nzambe wa bikisi ngai donc kwa kana nzambe magetu doninga nzambe wana sala pe magetu soki ba mo ba mettre na biso nazomanga ba misu ba okwa na nzambe magetu ba sa fétiche ba okwa na le tout puissant bongo to sa nini yaya donc ça ne liquel lobby to ça na kasho moko boye mais ba bi kasho na moto ba bisa déjà pasteur te ezaka nzambe
passer mingi na kendaki presque majorité mingi sur 100%. Nous na 5 nde nous surtout bazala ko beba 5 nde ba koza ya nzambe bazala ko beba ozaka na eliki alobi kokoma mosene eliki makasi ya pona njia na ngai bato ebele babongo na motema po ngai pe na memi bato mosusu ebele pe na bamonde na biso wana bato baza magie faut kera baosenga bamoko mbongo magie oyo lelo nde mokili ekomi boye eza so nde bana miki bazwaki baosenga mbongo te magie ekomi faut banda yango première étape petit deuxième petit troisième ndenge biso te okopana magie ndenge biso tootangela classe opesaka mbongo mbala moko yaya toboyi te baotala mpe na agité oyebi na sele moko le moko se na sipe na magie ya mundele mindele baya bato moko baza na logique sasi nini mundele otuna yo kosenga mbongo moni oyo bakosa bageni banini bambongo bageni baso bakokutana baku baokende mpe bamaître mona akotanga bakombo te soto oyebi bango apesi yo mbongo me akolobela o vérité ti ngai bamaître te baotanga ya magie wana basi bakomprendre makambo na oloba comprendre ke na pe na sini kutela ya solo koleka ya bango tindi tu na oloba awa na sansi nini jeune azoya mbongo bamoni mokili jip me nga sikoyo na ntango osenga mbongo te parce que nayebi source ya mbongo na motoki na nga nde nsima nde makambo wana nde ekokota na bafere oyo ngai naosala nde ekotombola mbongo na ngai mpe nakisa mbongo eza na sansi te yapo bana mike omoni baoyo bolukaki ngai bokomprendre ke nalakisi bino nzela solo mpo bayebisaki bino vérité mbongo mbala moko oza eloko nini ozosala yaya osala eloko te mbongo ya ndenge ya magie mbala moko yaya okosipote charge ya mbongo wana te yango moni ezomema wana bakufa bagene babeya maboma nde toyoma mokili bagene mingi bazwi baprome surtout na bareseau na biso ya tiktok oyo mingi baapresse mosu azoyebisanga bino aleki yo me namona yome mpe te mpe kandi akendaki tike akenda kokufela kuna ayebisanga naleki yo mpe dakala me yo oweleli me nga azowela te wana soki na biyaka okota classe obanda na première ti okende nde biso tozokende mema bango na nzela nzambe tika biloko wana ozoloba wana bakota baklasse yo nde mema bango nzela nzambe yo mpe bongwana kasi yango nalobi te nazosunga bango nde bakende na presse te yaya kasi wana bi bakende na presse te yaya azali na nzambe asolo alobi abongo liso motema ayambiso te nga moko nazala so nakuti na passe nazobake pasteur azala solo azala lokuta biso soki lelo mosali na nzambe asolo amonani abi akotisa yo bon disons ayambiso nzambe lokola seigneur il faut nakuta ye mpe azala vrai koloba eza bango bien soki nakuti ye aza vrai na moni na basede nde na kolanda ye naotikela osisa na question oyo lelo soki mosali na nzambe ya vrai amonani alobi oyamba seigneur lokola sauveur aussi ton maître toloba Fortuna aza prêt ya koyamba nzambe wana pour kosalela elobi otika mosala kipede ozosala lelo mais soki na moni na bilembo oyo ya mokilo mpasi ngai nazali te soki na moni na bilembo wana te nde na kondima moi tokobenga ngai baémission na yo nayaka mpo na nini mpo na basili na biso na makambo na biso ya hospitalité tema ivi ozalaka te mpe okomi donc nani mpe tokoka parce que ozala nzambe yango mwenga nayaka tosola biso na yo mpo soki ozalaka na makambo oyo ezopose na baquestion nakoka mpo na répondre yo te mpo ndenge nini ténèbre na ténèbre oyo akobonisa moninga ndenge nini kasi yo tianga na revesi me nga mpe nakena mpe na osambwisa yo ti nandimaka yo mpono namoni ti lio na basini wana ya biso te yango mwenga nandimaka ntango obenga ba rendez-vous yango moni na restaurant nayaka na presse me nazobenda yango mai de fois azala nde sembo po bamisio aza wana yo ye oyebi ntango moto auti na mondi moko boye ya mabe aye mpa nzambe oyebike bituma mpe temaka makasi baokofela makambo bakoyeba bapome kilikili oyebi te moto wana siko moto nzambe solo akokompane dake moto oyo azolinga kima bango nde baobundisa ye mais oyo azolanda bayebiseke bamonaki ye kuna aconfirme selo ya ndimi mais ye abondeli te alobi aye mpo abisa personnalité na ngai naye kotali ngai bia ye monde aza nde moto nde ya basi kilikili boye nde nsima yakosa abi ngai abisa église na ye seki nzambe aza te nakuti na bataja wana mingi yango nabi il faut azala ya solo parce que to namoni ya solo ke bilembo nga azango aza nango te effectivement nakondima mpo molimo na ngai ezala sauve mpo nayesunga akufi makambo oyo loko liboso diable akowela eza ame na ngai voilà tika mpe bandeko batya na losambo oyo baotala biso senga mwa loba na bango epuis numéro opesi mbote na 2-3 personnes ezala eloko malamu bandeko batya na prière to batya na prière te bato bakotianga na losambo eza bato baotambola na nzambe solo
o ba otangwa na nzambe ya des fois pour yana bango ekosala po ekolukala ngande bitumba bana nzambe wa solo bobondela mingi po na ngai na luka makambo oyo te na banyo na kimukolo te na bani makambo oyo na bomwana na kimukolo na apprendre conscience ke naza PD na yebi ke nzambe alinga yango te menade na kati de ya kasho oyo da sina kama singa ndenge nzambe abimisaki batu na kasho to na moto soki pe bobone po na nga solo na kondima na ngande na ndima nzambe akufaka ko pona batu mabe un jour pas beki sangai na bongo na motema nazala témoignage viva pour na batu musupe bayebi nzambe te à travers na neba ke batu mingi un jour o bongo na motema. Merci beaucoup. Ambote la ngai beleza na jema na koko nzoni jemima na koko nzoni baba kongo mani oya solo ba congolais oyo ya ba des fois te ba congolais oya solo o balinga Congo na bango bo soutenir jema koko nzoni azokende nini moko boye bo mona na batizo wasala ba publicité aokende nini moko boye na Nigeria ba okende bango na Seruta na ngai la belle moi ça moulai ya Ngambe joli kenda ba okende nini moko boye na Nigeria ba okisala ndeka ezala neti ba nini na biso neti ba deve loterie ya biso ba channel na bango na Nigeria bosunga mabe na nga joli kenda bosunga jema koko nzoni ba réussir eza pona drapeau na biso mboka emata jemima azawana koko nzoni azawana ba channel na bango botsama loboko ba joli kenda ba sere na bango tout ba gros bisous à bino na biki ko simba et on les bien merci beaucoup. Numéro de téléphone nga o alinga ngai Fortuna Kindobika 084 21 40 308 numéro nga ngo wana mbala moko zi Fortuna Kindobika koko Pharaon koko na bango yeyo maître na bango marambitali nga moko na bino mwana poto na tia mama na ngai na misunga na homme de veillard lelo na kiti Kinshasa pona mona esika na tia mama na nga bandeko naza étonné omona ke misunga eza kaka homme de veillard te baza na hôpital na munene na kati ndenge ka tozala na poto eleki ku na poto parce que awa soki mama na nga ninga belaka motema ninga belaka ba tension soki asali crise na butu ba médecin baza 24/24 na surveillance ya mama na ngai ndenge mama mesana balambele bilo mususu ba Thomson ya mungwa awa bazolandela alimentation à 100%. Babimisaka bango bakendaka bazo bazana home cinéma awa batalaka télévision 24/24 pour eza awa naza vraiment nesengo makasi ya olobake mutu nyonso alingi mama na vivre longtemps to papa en tout cas pona nga misunga esungi nga makasi ngai mama madokia nazali na esengo mingi banda papa Simon atindanga na homme de vieillard misunga santé na ngai ezalaki déranger chaque fois pona maladie oyo nga nazalaki na yango kopike ba crise pamba na pikaka lisusu ba crise te pamba te soki santé déranger en tout cas ba docteur baza présent pona kosala suivi soki nayoki kaka mal à l'aise ba palpite mbala moko na fini bouton docteur mbala moko na porte aye kosala na examen ayeba eloko nini eza kodéranger ngai toko déjeuner bien na ntongo après midi tolie toza pe na ba distraction na biso tozali kotala tango nyonso na télévision basokipaka na biso bien ba docteur 24/24 bazali kosala suivi yango wana nazali kopesa merci pa ya papa Simon ndenge atindanga na homme de vieillard misunga kombo na ngai ezali Jansi j'espère que bannée passée bandeko bomonaki na pasaki ba émission na ba réseau mpona koluka lisungi na ba difficulté komelaki ngai ya santé maladie ya sucre etungisaki ngai mingi vraiment nakokaki su kovivre te nalansaki bapele kasi nazwaki lisungi te grâce ya Dieu naye kokutana na lisungi ya prophète Moïse makoma ya Ozana ye azwaki ngai ayaki kotika ngai na homme de veillard bon na homme de veillard wana lokola baza na clinique na bango na kati vraiment balandeli nga ba soin nazaki kosala ba crise na semaine 3 fois kasi depuis na komi na homme de veillard awa 2 ans yango yo navandaka awa naliaka awa nyonso yango edekelaka nga awa nasalaka lisusu ba crise wana te ba médecin
bazolandela biso basoin na ndenge esengeli lokola négligence ezalaki makasi nazalaki na basoin te nazwaki négligence na lisu ekufaki ngai ntango na ye awa na homme de veillard batali autrement ya kosala eza te déjà lisu ebebaki mais awa suivi ezalaka tout le temps nabela te basalaka biso bacontrôle ya baglycémie na bandaki kosala ba hi bao bayebi baproblème ya sucre bayebi ba hi wana c'est que sucre ekomi na baniveau ya likolo parfois nazoyeba te masuba mbala moko ebandi kobima to ya glycémie ekozalaki kozala nga likolo mingi nazongi lisusu na gentil ya kovivre na mokili mpo na perdraki espoir misunga homme de vieillard ezali kaka mpo na mikolo te bakota na homme de vieillard bajeune mpe bakotaka bato ya AVC basalaka babesoin nyonso na nzoto mpe bakotaka bato baza na handicap bakotaka misunga homme de vieillard